Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Makambe belé ko changer pour la mission. Ali boyete. Oui. Madame Kawe. Oui. Batuana baza ko sekabino, ça va perdre des élections. Vous êtes perdre des élections. Oui. Vous perdre des élections. Est-ce que possible mon na match tango Léopard akobeta match moko match za ko banda. Équipe moko na 11 joueurs. Équipe monsieur a 8 joueurs. Est-ce que ça l'a match ko banda? Comment vous avez bouqué na compétition? Félix a 13 000 machines. Machines à tricher na banda. Na ba gouverneur na ye, na ba député na ye, na ba sénateur na ye. Bomoni na Kasai kuna na kati ya siège à IDPS. Ba machine ba ko voter na siège à IDPS. Quelle honte! Quelle honte! Et puis monsieur Escarmouche à l'Obio ngana gagné victoire na ngezelengi. Victoire ya Kimoyibe za kelengi. Yoko zate oyibi moto ya moninga. Oyibi moto ya moninga ya atiki moto awa. Akoti okende ko mela mama yo yibi moto na ye okena okuna mbonga moto ko bikolia kuna lobezelengi. Bien mal à qui ne profite mbongo za kelenge ya mbonga moto kina we ali boyete. To kenete équipe moko 11 joueurs, équipe musu 6 joueurs, habite abi match bande za la kata. Beaucoup d'athlètes si to votayo na se ya mula. Tokole mbate si to votayo na se ya mula. Tokole mbate si to votayo na se ya mula. Na se ya mula. Na se ya mula. Votayo. Na se ya mula. Na se ya mula. Na se ya mula. Pour les qualifications on va te lancer. Tokole mbate si to votayo na se ya mula. Tokole mbate si to votayo na se ya mula. Fayoulou tokole mbate si to votayo na se ya mula. Tokole mbate si to votayo na se ya mula. Votayo na se ya mula. Votayo na se ya mula. Votayo Fayoulou tokole mbate si to votayo na se ya mula. Tokole mbate si to votayo na se ya mula. Madidi tokole mbate si to votayo na se ya mula. Si to votayo. Fayoulou tokole mbate peuple votayo na se ya mula. Si to votayo. Peuple votayo. Oto votayo. Si to votayo. Madidi to votayo. Fayoulou to votayo. To votayo. Oh, Martin Fayoulou. Fayoulou. Martin Fayoulou. Fayoulou. Asoga bo politique. Toke. Osoga bo politique. Oh, nakisaba go busala.
micro na président. Bana lamuka oye. Est-ce que c'est Goyali? Est-ce que c'est Koyi? Est-ce que c'est Koyi? Lamuka ne tombera. Lamuka ne tombera. Lamuka ali peuple. Ali Boyete. Kouta 2018. Depuis l'élection c'est Bandaki. Kabila a tika gagné l'élection en 2016. Kabila a tika gagné l'élection en 2011. En 2018, le seul qui a été élu, c'est qui? En 2023, Moto Azaki Eli Azali. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Ali Boyete. Pour ceux qui matchent, l'équipe Moko est à 11 joueurs. L'équipe Moko est à 6 joueurs. Oui, go ben un match. Match est annulé. Ali Boyete. Oui, go la table PCI des personnels sacré 13 530 machines. Et puis biso la muka toke na maboka pamba. Après bolobi opso gagner. Et puis oye koloba na ngai te bo gagner. Menga na za ko seka yo. Normalement biso na to seka bango Ali Boyete. Moi ba kasa kaza maele maria te ba seka kaye Ali Boyete. Donc bon dans la fière na bino. Biso pour continuer bitumba. Monsieur Escamouche a été de céder le Komoko. Toza cause de bitumba na Goma Ali Boyete. Ba ko benga Monsieur Escamouche. Alors ba so ya ka Rwanda mekate c'est moko a proclamer guerre Ali Boyete. A déclarer guerre Ali Boyete. Alors bi na moindre Escamouche. Ah, je parle français Escamouche. Donc alobaki ngai Monsieur Escamouche. Na mwende Escamouche na kwa attaquer Rwanda Ali Boyete. Ara sika ba obi ekiti na Goma Ali Boyete. Akozela. Oye bisa Monsieur Escamouche était vraiment choqué a déclaré guerre. Je peux nga féliciter ye. Mais à cause de yango Kagame ibi mulaye na ye Ali Boyete. Na lobi na ye Félix. Ceux qui veulent mourir Ali Mobile. Le baki na mwende Escamouche boko déclarer guerre. Soko déclarer guerre, ngai pe na ko féliciter yo. Mais à cause de yango, oto sito yebi. Biloba lobande. Oh, basta kana na fati betote. Kagame habita tata muto. Tala muto. Sikala boye, ko malinge koya. Biso Dozali solidaire. Les la président Eli Martin Fayou les angai moko pour le peuple presse penge na bande ko so alamuka Ali solidaire. De bo mona ki président Moïse Katumbi bo moni président Fayou ba msusu. To bina bana Goma to bosani bino. Mais biso to za ki biso lamuka. Zaki na plan moko ya solo. Je vous dis la vérité. Ceux qui besoin de zaki na to gagner l'élection boy. Ceux qui élection zaki malamu. Et to gagner ki yango. Dès lelo sikoyo boye tolingaki kozwa mezi moko très dur même Kagame alingaka banga Ali Boyete atali boye na na Congo na tête Fayulu Kagame alingaka banga amoni babe wana ni boyepenge makila lumumba eke indela ngai mais atali boye chilombo rien eloko te wana mangungu apamba Ali Boyete obi ya kola mapama kala Moni ba cheme jamais mba asa kufa na ye. Donc bango fongola portail mba asa kufa na. Donc motako banga ya ali. Alors boko yebisa na ko toko na mukana na mokonza la police ya Changu. Mokonza la police ya Changu ako tinda bato ba intimidé bino mingi. Na ba tikata oya. Awa to ali ba étranger. Oya ima bela ba koko na biso Ali Boyete. Oh ba petit général. Oh, batini chef à la police. Oh, batini mo konzi a ane. Bo bangeloko. Ah, bela bo koko. Ali Boyete. Soki balingi bitu mabutu to kena ba ona butu. Ali Boyete. Oh, bo koko pesa la kaya. Ali Boyete. Comment est-ce qu'à chaque fois toye awa pona koloba makama ekolo. Donc koloba makama pona ko sauver kolo. Ba koya ba bank sabino, ba beti gas. Koko ndima susu biloko wana. Bana alamuka
Abotondo bino botondi mingi. Na yakina no boya pa élection ka pona ko tester. Kala mingi te baninga ko ba madame Chantal baniko mayengele biso tout telemi ngwi tino to kolonga bitumba oyo. Je vous promets mukole yali o to ko ya awa ya pona koloma bo. Bana la muka Victor yango ekoyi. Bobo mona ki passe mingi bobo na ko sepela ebo ete. To le lipe mingi to toki mingi to gangi mingi pona intérêt ya mboka ali bo ete. Mukole yali ko ya o mboka na bino ke ko passer bino yali bo ete. O moto nyoso bonde ka mboka suka mboka ke sa nini. E ko reconnaître bino yali bo ete. Na biba ba mebele abo ba musuba kufina ba malade. Ba musuba tiki biso ba bandaki bitumba o mebo banga te. Elo bitumba nyoso e umelaka. Tango boganyaka yango esengo pe kozala mingi ali bo ete. Merci na bino baso. Biso tana problème na Félix Tshisekedi. Yango moni tango na zalaki na Jacques Chabani na Radio Kapi. Alobaki na ye, oh Félix alingi to solo na bi. To boyi ko solo na yete. Mais to ko solo la nini ali bo ete. Donc biso na la muka na président Tolobi. To boyi ko solo na Félix mais to ko solo la nini. To solo la nini. To ka lingi to solo la, il n'y a pas de problème. Même ba game mondial esukaka na ko solo la ali bo ete. Mais to ko va na Tolobi bo. Nani oyo abongisi ba élection ya mabebo. Pourquoi ba élection de qui mabe? Et puis to préparer pour to même peuple na ba élection à Kayamala mo ali bo ete. Et ceux qui donc na ba élection wana Yes, on a gagné, il y a une élection, madame, tu peux mettre ma boucle. Mais ceux qui ne veulent pas gagner, Bati Kaye peut pas proclamer hier. Allez, est-ce que ma question est dans ma baie? Mais Baligi Bayao, et Penga Negeza Boye, au Moni Boye. Non. Maman, tous sont assis. Azola déjà assis. Basali Awaboye, Kabila Yaboye. Non, ils sont tous les deux pour le gouvernement Moko. Ceci n'a pas été un consensus. Bato bazala boye na mona bango to relancer on attrape kada raya pamba masina oboye so to beso de kite bino to relancer raya oboye mbongo baza ko yiba oboye mbongo ya ram to ko mbongo ram to relancer raya mais pour relancer raya wana to ko tukay même 2000 emplois projet ali pour to mandira ko banda aéroport tina centre ville yali bote ko to nga nzela ko banda aéroport tina centre ville. Mais ba mende ko to rekitango wapi? On est ko la seba chantier. Otango bola saka ba chantier, de ba kaya kamisala. Mbongo tuwe ko kende kaka na kimoyibi. Ya francophonie ba détourner. Ya 100 jours ba détourner. Challenge ba détourner. 145 territoires, ba ko be ngo 145 panneaux publicitaires. Ba détourner. Ya Rame ba détourner. Ya Kabila ba détourner. Pour la prestation seulement à stade, qui est de 60 millions de dollars, 40 millions, 60 millions. Pour la retourne sa stade, le chef d'État a tout baya qui va passer le rombo au baya. Mais papa, qui ça est tondi bosoto. Mais il y a une prestation seulement le coûtant 60 millions de dollars. Botali cortège à Félix Tshisekedi et l'équipe maintenant cortège à Kabila Sikao. Bah mais tu regardes bah 100 000 $, 100 000 $. Cortège à Félix Tshisekedi, il y a un moment déjà, il y a 10 millions. Mais bah médecin, bah minganga, oh bah ko ça ma quantité à basi, bah ko ça par mois pour faire motivation 2500 francs. C'est aucun hôpital au Meko ya matepi. Na yambi ba médecin matepi. 2500 na suka mama bim pour na ko motiver yo, ndeko ko bota basi gratuitement 2500. Médecin bino ko ça mutanga ngo nelengilo lenge ba suspendre médecin directeur mama yemo. Pour nini? Abi basi tu bako ya awa ko bota mbongo ya lite moya zaita akomi ko boya basi bo hôpital nyoso mbona wana soki basi ba yebele boy o mo ba yebso ya compliqué batino mama yemo ya compliqué ya nde balingi sute mais ngai na o batangisa na science politique balobi avant de quitter gratuité ya maternité tano caisse na o mbongo ya liboni basi boni bo wanda ko ya o imaginer o ça statistique donc bien basi bakando ya par exemple 20. Il faut chaque mois, on peut savoir par exemple 10 000 $. Pour qui se fait ça? Moi, ça peut être pas battre. Faut pas marquer ça. C'est une complication. Il n'y a pas ça pour les passeurs. Mais il y a le gars, gratuité à maternité. A tout bon putain d'engouana. Parce que comme on peut faire. Dans le bail, on a top pour bien. Et penge. Attends, ma paix. Ah, tribaliste. Je veux passer comme on peut faire.
bakangi moto ale mpo abomisi mwasi ya bato akende kobota azwi soin na ye te omoni nde ezalaka politike ya mabe soki ozwi te soin ya mabe ebomisa bato na nsima. C'est ça l'intelligence politique. On te faire bango. Oh, bino opposition a pété na bité, opposition a pété, opposition a makasi. Oh, opposition za ndé ba idée, ali ko té. Opposition ali ko tuba ba pine na nzela té. Opposition ali ko finga batu té. Opposition ali lokuta té po idée parce que maman ya lokuta na ko. Opposition ali ba idée. Soki to yelelo na tubiso. Je vais vous dire comment ça ça. On va y parler de la priorité de la mission pour relancer rail. D'ailleurs, eux, nous m'ont battu. Banda, aéroport, ma ville. En relançant les rails, on sait qu'il y a déjà des emplois qu'on va créer immédiatement. On savait qu'il y a une lutter contre les ravins. Il fallait qu'on recrutait, parce qu'on peut faire le cas, on a chaque mois pour lutter contre l'érosion. Je veux que normalement, à Nakisasa, il faut qu'on Tonga. C'est là qu'on va à l'aéroport, si un centre pour nous désenclaver. Et là, vous avez au moins 1000 emplois que vous créez immédiatement. Donc, on avait des chantiers qu'on devait lancer à Kinshasa, d'abord pour absorber le chômage. Parce que pour nous, on a une dimension où il y a le chômage. Apparemment, comme irresponsable. Donc, on a tout le monde, on a tout le monde. Donc, on a 23 heures, on ne sait même pas ce qui va nous relier à nous. Et du coup, on ne peut plus encadrer les enfants. Donc, on a impliqué même la pasteur. Le pasteur a un rôle très important. Donc, on va financer même l'église de réveil. L'église est sérieuse. Donc, on va participer à l'éducation. Pour que dans chaque quartier, il faut créer un espace vert. On avait tous ces projets-là. C'est ça l'opposant. Tant qu'on a l'opposition, on va réfléchir. Dès qu'on continue, on va dire ça. Mais Félix, ça y est, tant qu'on a réfléchir. Trop tard. Trop tard. Donc, merci Mingi. Message na iko pesa bino yango ewana. Nano na journée moko molayi. Je vous assure ba maman na ngai bandeko na ngai. Obangelo komoko. Ba kotinda bato pour pas diviser biso. Tobo mamango. Ba kotinda bato pour pas intoxiquer bino. Ah, faille le boyer. C'est le but que faille la parfait. Le but que fait la parfait. Mutu mo pas parfait parmi biso azali. Mais tu as une qualité et la liberté. C'est sur cette qualité-là de Tolingi et Tombama. Pour ça, il y a l'écolo. Il y a la liberté. Bisso, on a un envers Félix Tshisekedi. On a jalousie envers Yété. Parce qu'après qu'on gagne Bisso l'élection régulière. On a lobby. Ceux qui attaquent balle au centre. On a un ballon. Le ballon, on a l'autre fois qu'on va. On va faire un peu de mouvement. Na phase ya mibale to bana bitumbo boulevard les apôtres na victoire na biso ya liberté donc la milité balé que vous allez dire sur que ya donc bangelo côté donc bozala makasi bo continuer kolobela la muka bisika nyoso ADD Congo bolobelango eside bolobelango bo ke bisika nyoso parce que eloko boko sala la pona bino moko ya pona ekolo na pona ekolo bango baza ko sala fête mikolo nyoso na mona ki ba voiture ya présidence na boîte de nuit avant-hier. Na koleka na boîte de nuit moko na ville wana côté à Ifasiki. Na moni deux jeep ya présidence etandami. Na na uti fade na oh même temps Kabila tout le monde a vu le groupe. Voiture ya présidence et il y a une boîte de nuit etandami na plaque ya présidence. Présidence ko représente comme Mobimba. Et comme ko na boîte de nuit. Ba yende ko sala fête ya liberté. Aki pona loko msuste. Mapango nyoso alimete ba ko somba. Ba pona loko msuste. Peuple congolais, je suis désolé de vous le dire, mais le peuple doit se préparer à souffrir davantage. Donc, ma localité, maman lona matembele na yo, sandunda na yo, ça fier na yo. Ba yibiso de bokonzi. Mais ba yibiso biso pona lelo, pona lobité. Le bito yo comme dans un mois, dans une année to éviter. Et je suis convaincu que Nzambe a confondre bango. Pourquoi les peuples boyete, chaque français a besoin de boyer. Le commis Kabila kotala biso Kabila comment c'est Kabila habita là. Kala bato ba combataka ngai. Tabe élection ba sali. Ngamu du Kabila na sali élection pendant un jour. On sait mona tama Kabila ba machine bi mandenge wana. Kabila pas tushaka na ye. Ma tushaka na mama yele. Ali boyete. Oyo ya katima oyo. De konanga to zakina pays sérieux. Soki to zakina pays sérieux.
Kadi mafaka ke boloko banaka. Kadi mambo tomo bakangi ye. A condamné à perpétuité. Mais malheureusement, à ça qui m'a salé pour na oncle na ye, pour na cousin na ye. Va protéger ye, ne va protéger qui nanga. Mais nanga ye on a comme la rébellion. J'espère que Kadi m'a pas décevoir et pas que nous a rébellion lobby. Bonzamba Nzambe batandekwana akonfonda bango toujours. Yali boyete. Merci na bino banso. Nous botikali pendant près de 2 heures na mona bino kala. Oh moni kuna débordé na raté même rendez-vous mokwana. Mais je suis très content, très ravi. Na ngoyeb sa président Eli Sangolelo na isaka de yake na kwa mona bino. Alobaki na ngai na pesa bino mbote mingi. Bana la mugaoye. Est-ce que tu vas banga? Awa tango tokoya lisusu awa tozala nde tozalaka makala felo za 2000 awa tuto kotondisa oyo mbala oyo naye kodemande nde mutuka tozalaki bapose awa sikoyo ntango todemande mutuka awa boye destination victoire oyo eza koya élection mpe koye na mboka oyo ekomi ya biso yali boye te balinga te mbalo tokosala nyonso kibokonzi eya esika oyo boye parce que vous dites mingi et vous avez mérité qu'on gagne le ballon. Tous les na ba leader liboso na bino, vous pouvez faire confiance. Biso pe objectif na biso sikawa. To longi sabino. Yali boyete. Merci beaucoup. Nzambe a battre la bino. Tokuta na miko za koya. Papa et lui, Votant tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Yeah.